tozoko lela kaka tozoko lela makasi papa donc tozoko kemba batu bakoma na kanda tomona ba député awate il écoute c'est première fois na mona ba journaliste bakomi awa la zongisi matoni pakolo toza ba difficulté ebele soki mbule beti tolala ka pongité donc il faut la otala esika nini ma ezoyela pona nini o canaliser pour lala donc soki mbule zalaka loka malamu mais pas na biso mbule koma munguna biso zakata mbule zo beta sokoza oyogele kuna bazokanga koto bazokanga biso na to kufie ti mbule sike sili kime kote kina ekoti to ganga lesu kabu dukumesi mukolo moko to yoga ke kuna esalake beto yakate to yebi da ya mulali aza mukuse aza munene na yebiete ayakate tozo mona kutu te ndenge to komi batela tozo mona kutu te ndenge to komi lengela parce que mbula ngoso ke ye eke menancer kaka simu komisi to kufa na katanda ku mabele kita to zana nda ko to lala to lamuka boy mabele kiti to fongola porte fongo mate okofanda kimia ndenge nini okolala pongi ndenge nini soki mbula ezebeta olala te donc mayo komona ezoko kota tina katanda eke ye ezoko buka pe namona ebuki lupangu ekoti na kati na lupangu Fati Beton oza mokonzi na biso tolela ki poto nyoko maki yo moto tie biso na kimia mais faute na yo te entourage na yo yangana te tala biso na kama diata ndenge tozali awo kure ezate pompe ya mai to yebi mbule batia te banzela nyo se panzana tozana souffrance yawo awa tout le monde peut député te tozana hôpitalité tozana société ba policier awa ezate chef de quartier ko tuko to yeba kayete Félix Tshisekedi ayokela biso mawa ayokela biso penza mawa asunga biso aya ko bongisela biso planète oyo kamwa libulu oyo aya ko bongisela biso po passe leki mingi donc na bambula banzele zate to koma kaka ko dusula okoti awa obimi okeboye okidongi avant koma kuna obana ko kota kaka ko koti boy obimi mapango peza clôturer te ata le pont moko na monique ezala clôturer ndenge nini papa na ngai mapango ezala clôturer ndenge nini Lelo micro na caméra ya PSB télévision etamboli ekoti na commune ya Selembao ememi bino na quartier Madiata oyo ezali na terrain wabengaka camping voilà ezali esika moko accès ezali pasi d'abord pambate nzela obouti komona avenue 24 ezali likolo alors biso tozali obligé ya kokita na se nde bomoni ndeko amati akei na prince akei na macadam bandeko mosusu bazali na se donc nde bozali komona bandako nyonso oyo ezali na se donc quartier Madiata ezali na kati ya libulu oui ezali na kati ya libulu très difficile ya kokoma wana et puis kokoma wana il faut kaka kutambola na makolo awa velo etambolaka te moto elekaka te motuka kutu bosana au moins que bakitisa yo na parachute po même na hélicoptère ekosimba te po esika ya kosala atterrissage ezali te donc esika ezali kaka nde bozali komona
bandako mosusu likolo, bandako mosusu na se. Donc difficile ya kokoma na quartier oyo bandeko bavanda kaka boye na ba difficulté nyonso. Alors lelo to décida ki malgré difficulté, malgré les risques, malgré nyonso oyo ezali ko comporter, to décida ki to kende kotala bango ndenge bozali komona ndeko mwasi ya wuti kelasi musika mais aza obligé ya kokita na nzela o biso pe tobandi kokita poto kende kotala esika nini quartier Madiate ezalaka batu koto bavivaka ndenge nini tokoyoka bango bako expliquer biso réalité na bango bako expliquer biso vie quotidienne na bango. Voilà biso wana tozali kokende tozali kokita botala bandaku botala bangomba botala ba ravin botala ndaku oyo ezali menacé na érosion pambate awa bambula emenasaka bango pe dérangeaka bango makasi. Donc ndaku oyo mukolo nango apparemment abandonné yango pour ba risque eleki mingi surtout que elanga esili tokomi na saison ya mbula. Donc moindre erreur moindre mbula awa ekozala fatal yango wana ndeko asundoli ndako. Donc nde bomoni la plupart ya bandako ezali awa ezali construit na ba tol, donc ezali ba hangar ezali ba maison ya matériaux durables te. Tokutani na bino pona numéro ya sika ya émission na bino ya ba découverte émission bolingaka mingi na PSB télévision mbote bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso soki ezali première fois olanda biso yeba que otombe na esika bien parce que awa tolakisaka bino vie ya Kinshasa au quotidien ndenge nini ba congolais ba kinois ba vivaka ba affaire ba business ba cop misala nini basalaka pe ba réalité na bango ya chaque jour ba vivaka ndenge nini. Alors awa tozali wapi tozali en tout cas esika moko yo mingi bakoki ko soupçonner te tozali na camping na commune ya Selembao soki na yebisi bino ke awa tozali na kati ya libulu. Oui eza ya solo batu pe ba vivara awa na kati ya libulu o ya camping ba vivara ndenge nini ba réalité ni bakuta na nango ba difficulté na bango eza nini bolanda biso pour que bo découvrir yango ensemble. Alors nazali kokita nakutana na bandeko oyo baza kotoyo bayebisa biso réalité na bango eza nini awa ba difficulté eza nini surtout que awa tokomi na saison ya mbula bambula ebandi kobeta bayebisa biso ndenge nini bazali ko vivre ndenge nini bazali ko se préparer pour ba faire face tokuti ndeko liboso awa mbote ndeko mbote baba bonne santé malamu ezali kombo nani kombo nanga ezali papa Sunda Alphonse oza bien naza très bien. Alors bandeko oyo ba landaka biso na PSB bazolanda yo na moment oyo awa toza wapi awa tozali na commune ya Selembao quartier Madiata cité camping. OK, merci d'abord ndenge oyambi biso na ndako na yo ndenge sepeli que tobeta lisolo ya quartier na bino oyo ya esika bovandaka. Combien de temps déjà depuis Ozawa? Nazalia depuis 2012. Depuis 2012. Donc à peu près 13 ans déjà. 13 ans. OK. Depuis Ozawa, na lelonde to komi bo est-ce que changement moko ezali sur le plan positif ou négatif? Bon, changement ezati parce que nyonso ezaba effort na biso hein, ezaba effort na biso mais l'état tiaka menité toza na 4 ya capitale toza na plein pembeni ya ville parce que apona okende ville de bis na muta vandi na miteni na biso toza pembeni. Oui oui. Isika l'état tala miteni le fatalana. Donc toza pembeni ya ville. Toujours vivre na ba conjoncture moi pas surtout toza ba carnivore. Carnivore nde sungaka. OK. Ce qui carnivore ezali mbule betima eza orienté na iké directement. Ils a facile pour tous à l'aise mais ce qui mbule beti ezali fi a ozomona. Ndako ezalaki a place ndako ezalaki moni ko ina mbula kaka ya 2025 ya 2025 utukoleka. Bon, d'abord pour bande ko ba comprendre biso bien. Awa tozali na kati ya libulu non? Tozali na libulu. Tozali libulu mais na ba condition de vie to moni kaka ki photo zo bisika o. Toza bisiko yo.
ndenge bato nyonso bazwaka mapango yango nde tozwa tobongisa bao baza na chance baketekela bango bakartier biso tosomi na maboko ya bato siko bosalaka ndenge nini donc supposons que na minute oyo mbula ebandi bokosala ndenge nini mpo bose protéger bana namoni bana mike bazali bosalaka ndenge nini mpo boprotéger bango soki mbula ezobeta soki ekuti nga naza mpo naza technicien soki ekuti nga pendant la journée naza te nakosala effort esika naza fo na déplacer même nasa mbula na ya mais soki mbula ekuti ngai ya makasi mpenza soki elandani hôpitaux ba 4 fois 5 fois wana nde ekomaka mabe mpo mabele na biso eza trop fragile mais soki eza nango ya moko ebeti après une semaine kozala biso mpenza badégâts te mais soki nde par exemple pa voisin kuna mai elibuna etondi edéborde eyende ti oma ebukaki ewutaki awa olielanda ndenge nzela mai ekendaka eyeboye ekiteli awa ebuki ndako mais soki mbula ezobeta toza na danger parce que difficulté toza nde baterrasisa te mpo soki lelo nzela érosion euti na se tina 24 directeur ekopasola mpe nzela biso nyonso tokosouffrir donc biso nyonso tokosouffrir donc même bourgmestre donc toza badifficulté ebele tomonaka bato ya hygiène kaka mpona batoilette badouche mais omona mpena ke bato bazwa kotala bino bacondition de vie ndenge bozovivre bien ezosenga nini bazalaka te parce que amene babourgmestre batiela biso na bacommune toza tout proche na commune commune pas même 500 mètres eza awa na arrêt commune commune mpe eza wana bourgmestre ayebi mpe quartier te ayebi yango te toza na difficulté makasi bon tozonga na mwasi moke olobi likambo ya service ya hygiène bayaka kopesa bino baproduit mpo bobongisa batoilette to bayaka kosala nini au juste bayaka kosengaka mbongo na bango so bayaka kokuta toilette eza bien te tunga so otali toilette nanga mwa moke malamu par rapport soko lekina mapao nyonso eza parce que na tia batole na tia batole soko ozosi soulage oza bien protégé bamosu omona basaki donc oza na kati yo na yo moko tozoka sonia oza na kati donc bango bayaka kosengaka mbo bamoni toilette eza malamu te futa bango donc au lieu que babongisa bango bazoya nde kosenga su mbongo lokola toilette eza bien te il faut pesa quelque chose oboye na boye ameme bafiche parcellaire basengaka biso tosesa bafiche parcellaire kande na bacondition boye na bacondition boye mais bane passé tomonaki baaméricain moko bayaki bakitaki na se bazwi basali barecensement kuna apart mpe namonaki organisation mondiale ya croix rouge bayaki ane oyo bazwaki bato bazaki na chance bakabeli bango babiloko bamingi baperdaki biloko ya ndako nde bambula ebetaki bapesi bango biloko ya bazwi bango mwa bidon mwa eloko esengeli ya ndako bapesi bango na ndenge baka esalamaki awa parceque depuis yo ozali awa baka oyo yo vivre na misu na yo boye oyo peut-être marqué yo eza baka nini na bambula oyo nyonso ebeti awa kuna ozomona bana mibale bakufa na ngambo kuna na serea ya Kabila na ngambo wana anze kumuda mtakunda bango na mbula kaka mbula beti mai uti likolo efiniki ndako nde tozabwe mabele kite finiki ndako oh la 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 papa na mama bazaoka ndako mai bana balali kuna mire kwe finiki oh la 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 na nenga na zanga mona za victime ndako ezalaki awa locataire azaki ando futa un petit rien na ndo so bénéfice kata saki ya loso 25 kg mais abime suite kaka ya mbula donc ba condition de vie eza pasi makambo ezebele mais toza 0 mètre na ba peut-être ba mboka mususu lokwa toza pembe na ville soki bakobongisa te bato bafanda me bakobongisa mwa batie mwa basite moko bato bazoya bazotala bazovivre parce que eza esika eza na centre ville oui l'état même pigeon ezaka na bacontieur soki na 80 jours eza na bacontieur mais bavalorize yango pona nini batongi bacarnivore bateki mapango bato bakomi bafandi à l'aise parce awa chef du quartier pe azali azawa ba chef du quartier bazali toza na quartier Kingu po ma camping eza na cité camping eza na deux quartiers toza na ngambo ya Kingu eza côté ya Okamuna veni Mobutu na entrée ya camping ya na entrée wana ngambo wana kuna Kingu biso nyonso wa vire boye toza nde Madiata. Mais la mona kunezala moins bien par rapport à biso toza bon biso toza quand même difficile. Ana ba condition mo. Donc eza ba terrain mo eza yiribani. Donc camping na bien eza kaka moi mukie bisika ba potwana ingeza likolo wana. Mais le reste no se tikali eza boue.
donc moi plan moké na sika no c'est donc mabe makasi ba difficulté zali. Chef du quartier alobaka nini siko tango amona makambo ye mo pa vanda kana quartier. Bon, chef du quartier mais basala bango ba remis ba rotation. Bon Buna na mona tête zana kato mona chef du quartier à Leki qui a tout na bino boyna boy à part toi to mona ka bato Croix Rouge mondial alekaki basali bazwa ki bato bazana ba chance ba komisi ba kombotant citation bimi basungi bango citation ezali pe libéré na commune kamia Croix Rouge yaki izo kabula ba biso bazaki ba kombo bazo kabula ba mwa eloko mke bibe bungaki yo mwa sani mais on eza solution te pour se mbule beti tozonga suna même problème donc ba difficulté zali eza nango question kaka ya ba konja mboka batala makambo pona ko sobongisa biso to vota kati ngana za na mitendi te mutu kutaza na mitendi na mingadi nanga mundaza na centre ville donc biso to vota ka siko ba député na bino jusque là bazo réagir te bambula yango ezongi déjà ba député côté na mona na ba réaction ba meza mingi te na côté na mona mingi côté na po bango ba wela mi érosion lokola biso pena érosion pena makasi ezate mais toza na difficulté soki tozaki na nini terrasse moko munene ezomema mai tolinga tozala bien mais toza na difficulté ya makasi parce que ko banda tio bima prince pas même 15 minutes 10 minutes à 5 minutes au communal eza musika minute ba na uta feti na zongi ba 3h 2h na mona mto changa chez ate mais il difficulté tozana ngo ezaka kande tozana ba possibilité te bisiko soki ba tozana ba possibilité ba tongi on ngi pigeon leti ba campagne ilo moko eza grave ezati l'état même entité Mobutu ezaka pe na ba kontio mais tant l'état tient mon âge ba tracteur ba koti ba bomi ba ngomba ba tie ba makadam ba tie ba carnivore cité Mobutu vanda bien même pigeon za likola ngomba mais ba kontio za bien pona nini l'état muta salisi musala Mobutu azaki déjà l'état parce que Mobutu muta valoriser pigeon donc izo senga yemoko numéro 1 abazaka pe na biso ba petit peuple ezaka raté entourage ya président non c'est nous sommes ba nan tozate ba citoyen tozate ki bokonzi peza na valeur exactement eza pété parce que nde biso donc ba kansaka pe biso po tozape na kati ya kati to futa pe ba kuna biso to futa ndeti ya bayaka ba recensement pe bayaka bazo se sa recensement bayebi pe ke batu bazalia wa bayaka pe recensement bata commune bayaka recensement ozana bana kombe ozapo yali na suka faut pe ce temps ils sont obligés faut pe ça mais bango ba osa la bino eloko moko te ndako ka ba tol boy ndako ya sika il faut pe ça mbongo nga tana tonga ndako na futa ka mbongo ba combien à peu près afuta feza ba 10 000 ba 10 000 oui mais ba ya banda ba 15 000 donc voilà mboka la biso ne seza kana négociation négocier na 10 000 francs suka na négociation na pesi 10 000 francs sko ba élu na bino ya kotoyo ba député za la provinciaux za la nationaux bon na mona mutu de bazaka onga na yebi ponga pena na intéressaka te parce que na sungi ba tutro surtout na époque ya Kabila j'ai fait aux mwana na époque ya Kabila na sungaki ba député belé et puis na nani au député azaki na pigeon nani Francis tout ça ba ba promotion belé mais tout moi te bénéficier de l'autre te décourager na biso mais na mona kaka petite kilala petite kilala ne ayaka na mona mwa mukia ba mikoleleki ba mituku banda ko leka pona ko boka ba fulu pona ba érosion ezaki donc camping eza bisika moko et puis pe criminel je les amakasi na camping bon eza makasi même nga pas même so que na voisin nga ba criminel ba uti copier ba yeba ba ko kabula mbongo kana sima kaka ba 3h wana ba vandi ba kabuli mbongo sili nazoka bango tita bazo mata ba kabuli mbongo ba silisi donc camping criminologie eza makasi pire vient nga uti kufa dernièrement kaka pas même 3 mois ba criminel kaka criminel ba sala na ville atekaka tisika pa ba indien ba koti na ndako ba betie masasi tangu mwana déclarer parmi abato na pe ya ba betie masasi mutu moko mwana pa ebi alobi na mwana pe ba kendenje donc toza ba difficulté makasi et puis pe eloko zo sa ba criminologie na eza tout d'abord pe ba siat nde totamboye na moni bureau ya l'état te ni la police ba c'est eza quelque part wana na likolo wana
Sous-set moko eza kuna lisusu mais bon neti awa esika tozali na rayon ata ya 500 mètres ezali ata 7 ezate 7 ezate mais barekitaka nde bato baza compétent bazwaka n'importe qui te bozwa moto azalaki kuluna atiki machette botie na kiliki wana bosimbisi esiko nde munduki mais soka monimbo azomoni aza na piaka ako appliquer kaka na munduki na ye donc bazwaka bato baza na bagage donc bozopesa moto aza l'autorité faza na bagage a même bato autorisation de transport a même mutu nyonso bopesi yo ki autorité ya l'état ça ça l'état faza na bagage pour soka aza na bagage aoyeba ko se comprendre devant citoyen exactement mutu aza na bagage te bopesi bon ba miso ba uti ko kima mususu dege uto sama bato baza na matanga boye soda yebo babengi bopona désordre matanga olia avefia temba mo masasi pas mais tant ba bengi désordre des ali bato passer ce qui était allez masasi na innocent muto kuta zali ko sa petit wana lelo 5 mois ngona mabele pona nini batimi baba kozwa mutu oyo aza compétent azu formation te bozueka pona sentiment bopesi mundu ko bopesi musala bokopesa mutu musala faza na bagage soko za oza électricien otonga ndako te soko za maso ko sala électricité te bapesa ka mutu musala oya yebi aza na maîtrise nango potanga bando sala nango aozala bien mais mboka na biso za la tango oza déjà devant des faits oza déjà na faute mbalamo ba condamné non babandi ko beta faut ko sambisa mutu ba interroger yo avant ba pesa punition donc l'état doit ba précaution tous ba difficulté belé na moni pe ba robinet te awana habité bosala ndeni pona mai robinet tozana moins na 200 ba 200 mètres pour avant bima na prince tozana robinet moko ezawana moko nde bosala bino nyonso moko donc biso nyonso na za na zwaka ba bidon na kenango tili kolokuna na kitoka mai donc sona koki ko memate elali wana na pourquoi na yoko kitsango aïe eza pasi eza pasi tozana difficulté makasi difficulté tozana ngote basunga biso pona kolia te mais ezande tata ya condition de vie kolo lopangu bien tata lopangu nde eza mukonza mboka yende mutaza citoyen numéro 1 mukonza liboso tangu il faut attacher na ba commune nyonso biso nyonso za batu na biso nyonso votaka biso nyonso futaka parce que salaire nanga peut contribuer na $1 nanga contribuer pe na salaire donc biso nyonso na droit à bénéficier. OK alors mokonza mboka zolanda yo à travers caméra na biso soki eza likambo moko o il faut ko lobana ye pesa message na wana bakonzi bon to sengi merci ba bi toute autorité vient de Dieu to sengi na mokonza mboka premier citoyen Fachi Beton atala ba commune surtout biso ba commune eza na ciment atala biso toza ba difficulté ebele soki mbula ebeti tolala ka pongité donc il faut la otala esika nini ma ezoyela pona nini o canaliser pour lala donc soki mbula ezalaka loka malamu mais pas na biso mbula koma munguna donc atala biso soki érosion 8 ya emati na 24 akoleka susu wana te bakonzi pe bakoleka susu wana te pona mona ba généraux bakonzi belé balekaka ba colonel ba ministre mais biso toza na se to bénéficier loko te mokonza mboka akanisa biso a touché le gouverneur a touché ba communal na ye ba ke ba quartier ba pesa ke ba rapport exactement za mokonzi kala ya bureau faut za mokonzi ya descendre ya ko descendre na terrain azo féliciter ministre pardon général Obatier na ebi komboté ya la police en tout cas général ana nazo landé na ba réseaux sociaux en tout cas félicitations nzamba batela yo nazana nga civil mais na façon zo même na zape muta problème te na façon zo même na musala président de la République tala général wana aza mutu ya ko bakisile susu ba pété pona nini azo sala musala malamu nazo mona nazo lekala ba souciat avec teni ye moko na moto ake simple azo la vérifier yo problème nini c'est ça parce que mingi tozo za ba victime tozo na biso ba innocent po mutu boye azaboye nga leo na seli mutu musala ndeti na zaboye na sela mutu musala lokola za capitaine na seli musala upesinga musala valeur ya $50 na za contre maître za maçon na seli musala $50 et comme na suka boy pona ofuta ngai abakisi musala kwa na boy ko sala na ona ndi ayo toyoka na nga apesinga tera tikambo depuis mois d'août na tika yango pona nini aza mutala pete donc mingi tozo se retrouver na ba souci à tobela ni ba mingi baza ba inosa bato bazo sala na makambo baza na sima président de la république bao bazo sala mamsala malamu sunga bango ezala ba gouverneur ezala ba communaux na yo soko moni communal azo sala malamu te azaka ya bureau te hein
Non, nayebi kutu ta commune na biso te na yokate mbala liboso banda na 13 ans na sali ana mona ke ba journaliste ba kiti ba ko interroger nga na souhaiter bino boye malamu pe kozonga malamu ezala suka te boko bana musala ekende liboso avec boza ba jeune nzamba pambola bino po nayebi ke jeune mboka na biso batu bakotambusa boza ba jeune nzamba sunga bino na un jour na le promettre parce que naza chrétien émission na yo ikomata OK na top. Merci beaucoup. Tozana lelo soki okobomba ba cassette na yo okolanda message nzamba otombola yo ata na ozasute oba alpha sunda mo na salaka interview na ye apometa nzamba opambola OK liboso. Merci beaucoup papa Alpha. J'espère que message na yo ekomeli bakonzi mboka tozotalela pe bango na mikolo ezali koya soki bakomeka kosala quelque chose. Merci beaucoup papa Alpha. Merci. Voilà. Merci. To continuer kotambola quartier eza munene ba réalité ezali belé bandeko bazali ebele toyoka pe bandeko mususu bazali na likolo ba msupe bazali na se caméra na biso eza wana toujours pour na ko découvrir bino pe botika biso te to continuer kotambola ensemble. Qui tout ça matière érosion moko ezava donc nous matati na prince érosion eza soko Touti na lupango wa liboso toye na lupango mususu awa toye kokuta bandeko pe bazali awa ba maman ba papa toye pe to sola na bango ba ebisa biso pe selon bango nde makambo ezolekawa tozali na maman Jeanne maman Marie. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni Mala to sepeli ndio komolona nga kombola nga de grâce. De grâce. Nga kombola nga de grâce naza mopandi sango na ekotala bino na quartier na bino toyeba ndenge ni bo vivaka ba réalité nini bo vivaka nango koto. D'abord merci ndenge oyambi biso epa na yo ondimi to solola yebisa biso a toza wapi. A toza na camping. Na camping toza na camping na Madiata. Na Madiata. Toza na camping mais camping awa biso na loba. Loba ma. Na camping toza awa tala kaka ndenge eza. Condition biso tozo vivre bambula pe elinge ban ebandi pe déjà mais bambula soki ebandi awa somo bamai ezokota na bandaku ezobuka bandaku ezopanzana pe kutu ndako ekolongwa awa pe ekiti na se banzete ezalaka awa kutu na lupango mapango banzete ezo mabele ezomema banzete ezokende kokitisa yango ntina na se na mai mpenza kuna kolala pasi kovanda pasi place kuta kovanda eza te mai moye eza te sikoyo yango tozoloba ye mokonzi ya mboka atalela biso likambo oyo sikoyo tokokende bandako nyonso tosomi mapango na pasi sikoyo bandako na bana tozolala na condition moko ya mabe sikoyo bandako soki ebandi elongwe tokovanda wapi na bana tokokende wapi tokobandela na susu vi wapi yango wana botalela biso makambo oyo ye mokonzi ya mboka amona pasi oyo eza na camping tala bangomba bato bakovanda na bangomba pe boye te bangomba oyo eleki bapena kilo eleki po mabele oyo nyonso tozomona boye soki kaka esali boye pu nyonso na kati ya ndako bandako kobuka na bana moye eza te bozokima kaka na bana boye bandako bamai moye eza te. Mbula boni déjà banda okota. Oh 20 ans déjà. 20 ans. 20 ans za cacao. Toza cacao. Bambule belé Bambule belé kana na condition ka ya mabe kaka. Po soki to vanete to kokende wapi. Place to kokende siko futi la passe. Mbo place to mizuli oyo malamu to yango to bunda kaka to bongisa kaka po to vanda kana bana. Po ko futi la passe to lembi ko futi la. To lembi vraiment ko futela poto futeli mingi to lembi.
siko yango tozovanda kaka na ajo yo mama mokolo bosco obimaka pe omati ngomba oyo nyonso ti oke na prince kuna tomataka ngomba oyo tokende na bakilo tala neti babimpuka oyo tomemi oyo tozokende kokwea na nzela tozokende mpo tobima prince yao pasi po tozwa mutuka to po bima kaka bonde boyeli bino moko bomoni te condition nini boyeli ya pasi yango biso pe komata pasi kokita pasi mai kokende kozwa likolo boze mai man prince zokota tina bandako mai pe fo koto suki mai ekangami bozokende kozwa ngona source kuna po bomata na bozana mai ya régie des hôtels ba pompe ezate pompe ezate ka source ba mai ya forage nde na likolo kuna musika musika papa musika penza yango toloba na lisolo ya mbula awa bando kota wa likambo nini oyo mbula sala oyo e marka yo oyo tikala pe na mutu na we comme référence ya makambo mbula sala akoto mbula oyo pena to mona ka to yoka ka somo awa ndako oyo to bandele yango lisusu ata combien de ndako bovanda ka ndako talaka regional oyo libulu oto sali soke ka ndenge batimo liboy yebaka mkoleko ya okuta ngo subo eteni oto ezipa minango ndako ko bandela na ko bandela bana kutu balinga bakufa biso na kata ndako awa chance nzamba za malamu bana balinga bakufa biso na kata ndako awa mabele o ewuti kuna ezo koyela biso kaka wa bu mona batoli nyote finani mabaya ibukani yango wana passe za poto yango wana siko est-ce que bozara na ba kondité koto chef du quartier ba député bayaka pe kotala bino bazana bango me bayaka te to mona ka bango pete na 20 ans nyonso salia omona ata mokonzi moko te ya par hasard bayaka na bango te bazo yoka kuna pe mama yezo uta na prince zo kitela bato me wapi bango bakonza mboka ngoto yebite baza wapi bakufa be bazala kaya kolamuka to yebite bon sikoyo bazolanda yo na bilili lokola bayaka te biso nde sikoyo tolandi bango na bandako na bango message d'une europésa ko banda na mokonzi mboka président Fachi tina bakondi nyonso par rapport ya ba danger oyo po bambula yango esi ezongi yango yo babongisa po lobi kuna makame komate pesa message na yo en tant que maman na bakondi mboka bazolanda biso to na posa pena tozana kutuna posa te balongola biso ta awa balongola biso awa to bima ta na prince to bima pena nde na prince awa tala na ba age to komi nango bongo ko mata bangomba oyo tozo koka lisusu awa tozana no boye kutu mwa makase zame age zo kende ya pasi makolo pasi yango to lobi ba konza mboka balongola biso balukela biso ba place to kende to bima ta prince to bima kaka na place moko kaka eza ya bie bayokela biso vraiment mawa pasi oyo tozana ngo eleki. Merci beaucoup maman Marie, j'espère que message na yo ekomeli bakonzi mboka toza pena mama mususu awa maman Marie pesa micro to pesa mama mbote mama mbote papa kombo nani kombo na mama Anna awa toza wapi toza na camping awa na camping yo botami awa ukoli awa to koti sika to ndengeni botami ate na koleli ate me toende kosomba awa toye kokota mbula boni déjà 20 ans ebele hein na 20 ans ovandi koto yo ba réalité nini oyo yo vivara nango awa na 20 ans na vandi awa ndi na mona ke tanto kotaka kutu sika kamwa toyebaka teke koto yo ezaka nde boye si toyebaka pe boye beto somba te toyebaka te po tanto toye kokota mbula liboso tomonaka mwa bia mibaleka mwa bia tobandi komona bamai ezokota boye bokima bosala bosokisa bo mais mai wana na façon ezali ke ezoya fallait que nango na nzela nango me mai wana juste ka fwe komaka tina ndako na tango pasoli direction nango ndako wedi bana bakoko soki boza pe makasi te nde naza boyemba ata kombe si bakenda oh là là mais si bakenda mais na makasi kaka nzambe lokola azaka nzamba mawa tozovanda kaka
siko so neti mbule bandi so neti kande tovandi bo so mbule bandi bo sa nde nini boko kota na ndako bo mikangeli to bo kiminda kuboke ko kubata mesika mususu to kimaka bongo te bo sala nde soki mbule bandi tovandi to taila mbula na bana nanga soki papa na bon père ça azali soki azapete azate to taila na mbula ngone ngezo beta to tali poso mbula ezo beta na kwa so to moni mbula wana e bandi ko ya nenga mabe mai ezo ya na lire moko po bise za bongo soki mai oyo ozo bilimo bozo mona te bo mona banzelo yo bo mona soki mai ezo ya mai wana tanga ezo ya tondi soki mai wana dese tondi sili bulu ndiboza si mai wana sege débordé ekebo tanga ezo pasola aw tango ezo kwela na miroana nyonso fo ekita wana ki okwela bato bazana si ekiti peut-être ko fination bato bazana se ai mwana ngenge ezala koto il faut fina bato bana se vidi bozala kama yeli sikonga na zala bongo siki na moni bongo mbula na moni degré na ngeze eza makasi to bimi libanda vidi tozala kananda kute photo za libanda to talela mai wana bondimi bo polaka bongo biso to polaka pela na mbula na ba oyo ka ba koko na ngabike oyo to vanda ka pela bana nyoso ba bimi o nyonso ba baza makasi pau oyo na ba yeya o baza kona nda mona pela ba koya bazwi ba pau bangoi na ye papa libanda biso bana basi biso nyoso na bana wa basi biso no to tebi libanda to tala kona so to moni position kote mabele to baba kibe ya kibe biso to tala ka ba ngolo basi maka pau ti mbula bete ma dosé siko tovandi tant peut tovanda bongo tokota na ndako te foto za libanda siko tovandi lelo mbula ebeti na msuto kosoka mabele kiti soki mabele kiti na butu te ndenge mbula ebeti na mudi aeroka ndi tovandi bongo moyo ka ndenge pesi bo oswa uo nyonso ebukani ekiti peut-être biso peut-être même veranda o ebungaka veranda le bungaka komona ngo boyete seki zelo ye oye bungaka oh là 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 risque pour na bana koto na miro oyo mai wanezo kota siko kitoni sa shamba siko bana sio bazana katanda mabe simu komisi to kufa na katanda mabele kita to zana ndako to lala to lamka boy mabele kiti to fongola porte fongo mate porte kangami pona ni pona zeme to kufa mais nzama batela ka vidi koto ya passe ezapta mabe makasi mabe vraiment mais bakonzi pe bakoloba ke bango te batindaki bino boya awa bino moko boye kosomba sikoyo moya ko déplacer ezali te botika ka koto po batela ba vina bino papa ko déplacer ezana ngo mabete ezape passe ezana ngo mabete eza passe te mais tango zo déplacer neti boy siko yoko déplacer kaka okei na lupango ya bato bena ndaka bato na ye nombre na nonga na zana siko na kivandela nana ko yambanga ndeko nini wako yambanga na bana na bakoko yango nde esala ke to vanda surtout ezalaki na biso ke tozana esika na biso mususu na kolongola bana nanga mina ko pikola tanga oyo toke lo na ngokote musu to vanda mais tozana esika te to ko ke le beta tanga ko to ke ne ko fa siko to kende wa na quartier na bino pe bato bakufa déjà pour na mama bato bakufa na lupango wana o wana kuna to moi likolo kuna likolo pa moi masalati rouge mabele kita efinanda kumwana akufa ya mkeba ajabo ulala na seboy nani miradie mira ma nani bana bakufa na mbulani demi kombe ma Louis bakufa ba jeune garçon misatu misatu ba zipa na sasa na mbala moko ba misatu bakufa mkolo moko na seso bokomi na mai place wana kanda kuna yangola tomona koko moko susu awa na se yesu tumbule beta ale bato bazo kima koko wana soki pa bimaka libanda kima mai azipa na saze balongo de na sama akufa mesiko bambula ezongi déjà bino aba ba précaution nini o bozwi po bomibatela na bambula yango ezongi nini o esi bosali po tango mbule bandi boye bozala sous déranger mingi te papa nini o to sali ndaka ngezaka ndenge zaela kati ezaka place yango ezalaka to libulu oyo ezalaka nango meto ba renforcer ngo kaka ekiti lisusu po dotaela nanu ma yango ebandi kosukila ndenge ni apart wana siko to kosala sunde
Sikoton ndako ebuka na bobandeli sukotonga. Ce que quoi bongo ti bozo supposé boluki mabaya boluki simba batole oye baby bolongoli ba mabaya oye baby bolongoli mais il faut somba les six mususu bobandeli yango les six. Au quantième fois botongi ndako. Papa awa ezala deux fois. Awa troisième tout le penser en trois fois. Dans le roi 5 fois bozo perdre ndako na bino awa kana isikao. Ils passé. Siko bakonzi mboka. Est-ce que basala quand même quelque chose ata mwandambo mukie bayaka kosala te po basunga bino ata bakopesa bino basaki to mona ba ngoba konza mboka niti bana ata bourgmestre to mona aye bourgmestre ngwa ye bia bourgmestre tele bana na prince ya ye bika prince ye awa ya kosani ya ye nani azao pa ya kolanda koto azana mutu tazana ndeko tazana bana te kota ya sani le bourgmestre ngwa bolo ba kutuna ye bete longinete oh nebiete na 20 ans au sali koto mona bourgmestre na yebi na ngayete pongana kuna nini kuna na kenda kana na permanence na kenda kate boye fa ya kotambola po vito mo lena ba quartier ngana kenda kana permanence na keluka bourgmestre azawa na yebi longinete donc na 20 ans nyonso yo sali awa yoka tate ke bourgmestre ayaki na yo kaka bourgmestre azali ayaki na permanence to mati pe ba transport to keno wa sokota to modi ye wana sokota na kabineta ye wana sokota mais na yebi longite awa nanu ani atata ko lukani awa ya po banani aba to baza awa zana valeur pa naye ye o ya ko lukana vina isa zwa sikwa ya ko lwa biso pa perception skone bosomba mapangu na nde botonga banda ko ezaka pe na droit au l'état zwaka bino bopesa to pesa to za mikande za babuku na biseza babuku na biseza ya l'état ezali l'état emoko ayebi ke bino bozala ka pesi bino pe mukanda bayebi ko to za na mikanda mais atiki bino ka bongo na yebi na ndenge na bino papa ezate sena lobi lisumu nzamba azomona na yebi na ngai elonga bourgmestre wana ozoloba te na yebi na ngai te ayaka te biso ta koto yindi ndenge ni ata bozo ganga ata bato biso ezaka mbula ezo beta soko za yokele kuna bazo ganga koto bazo ganga biso le to kufie ti mbula sike sili kime kote kina ekoti to ganga le ka bongo dokumenti mukolo moko to yoka ke kuna esala ke to yaka te to yebi ala mulali aza mukuse aza munene na yebi ete ayaka te. Et bon, député. Député na koto. To votaka. Mais député nini obeta aye koto. Député bayaka. Siki babani ko luka ba voix na bango. Wana boyo kaka. Député ngoto na yo kala kana base. Député zoya awe mama ala boya. Ba boya député ko ya. Ako pesa ka 1000 francs. Akabla ba 2000 na kopa loso. Ya ngana ko yela na ko yati. Soka ziba voix na ye boyo ka yeli suki. Webi pe ba kombo na bango ba député na koto. Na yebi na ngai ata mutu te. Ba yaka soki ba uta ka boye ba kota la nzela yongo ba yeli ba kota se. Mais biso koto na to mona biso député te. O ayena lupango moko boye aye pa ya ko sala boye. Aye pa ya ko solo la boye. Bon, à part likambo mai o ezotungisa bino likambo mususu bozana ngo koto eza nini? Est-ce que bozana bon, mai régie des eaux ezate non? Régie des eaux ezali. Mai ezana ngo ana prince. Mai ezate boyeli yongo te, boyeli ntsongi te. Boto eli boy. Na ebite ceux qui atumeli boy. Boye? Bo woni pompi te. To fena to comité. Na likolo na ofela point wana place na pompe eza. Mais pompe wana eza kuna. To ebite koto yo po panza na batu pa mususu to yeba kate ezala kani. Monde to za boy papa po to vani fa to tele malaki la. Moni bana bana tongo to za boy eza kwa ngombe le kota kina mai. Nzela ko kita kelo bana ba ketoko ba to toka turu mo na passe. Longola buaka. Mo to kila mai wa. Mwana kene ma 20 litres aromata na onde ni na nzelo ko kata bino boke boko kokate. Siko biso totoka na kelo. Mais pompe eza mais pompe no te ebite ye letango. Ayebi biso be ayebi biso te ye papa ngo kitseke de ngo to mona kitseke. Est-ce que niti pompe eza nango à 0 mètre. Ni des zangi ba tshwana ya ko ma petit koto yo mageto tana ba mbulu ba ko tsela biso ta ba pompe yango na ba porte to pa. Po biso beto pema. Dans bien nyonso koto bokenda kotoka maika esika moko. Awa na bankelo. Si. Quel est ba mai à source hein? Ma source. So la poso melano ya forage o mati suna ni pena commune wana na kamine wana musikati kasi kuna to kende randi kuna bana ba kende randi kuna ba memi mai banda kuna tia bana a commune bo yebi commune na babala o kanga na commune na kamine na inga wana batoka kama yo na pa edimo siko yebi sanga eza pas eza bien beza mabe
bana ba nyoka ma souffrir biso ma ya solo pena ba nyoka ma pour distance on a yebi yango distance eza musika makasi likambo siko etali sécurité koto sécurité za na on bozana bino bien pour na moni ba société na moni ba bureau la police te na ebité ce kezali so koto penza wana likambo na ko loba tozana biso kota mabulu kota ba bambo ba se mais kimia penza eza nango ngana unakokuta nanga wapi na wuti na kitina na kwenda biso eza ba nanga uyu eza mushuso mwasa teka na camping kuna ayaka 23h ayipa koti na ndako tongo peta na bime dérangement penza la kana ngote kuna wana penza eloko ya malamu tondima aka yango wana o akuta na batu moko ba menace soko menace wana akuta na ona prince batona ba wuti kote mususu ba yena kwenda biso wana alibaye ko sala ba makamu na bango mais o ya koto penza ke ba ya wana ba ko sala ba action komona ba ngote tozala kana so bien yaka na yo ine yaka na 0 yaka na 23h 22h yaka na yo wana tumtatele misao nzela yango pe ba société zate eza na ngote ata moko ezate papa na biso biso babwaka biso bayebi leta yebi ne biso te koto bon mama na papa tala bakonzi nazo tala papa pesa message na yo nini olingi basalela bino koto yo pona ndenge bambula ezobanda liloba nayo eza nini bakonzi bazolanda liloba nange eza boye po mai peza ebomaka biso awa siko wuti na prince koti tango o prince wana zape na prince ayambi abwaki wana bwaki taye koma yepa ko bomba tabwaki est-ce que makambo esala maka na lalu est-ce que biso peza po sala biso yango awa nini zanga mbongo ezate na mboko yo bembongo ngezali na yebite po batala lu balongola bango bakota danger balongola bango bapesa bango mo bambongo na bango bakena basoma mo ba place na bango pe bavanda kima bongo biso ni les zanga kapeza ba ya kaka kolongola bisa ta koto yo to longola biso wakene ko mutamtake na ko luka bisika na ya bi avana na libota naye ni les zanga est-ce que mbongo ezate pona yoka mbongo ezana mbongo ezali ta musumu ta olobela bino ndazala mutalobela biso pe ezate azapete etika ndengo zoloba po biso tozalaka bongo tovandi boye papa bakoya penza baye ko filmer yoka mindele baki biso mindele même bakitaka tina se baye ko filmer mayi wana ba filmer yaka bazolongola bino kalate balongola bino kalate bazorosomba koto makamona kuto ndo ta baba na papa kuto chef de quartier azaka na serviette kufi makamona tiki yango tilelo changement zalaka eloko te tomona kape batango to ba yolongola batwa ba mukonza mboka zolanda ele kola besomba kona nana tina biso tosomba biso tosomba ka te ba ke buka naka ngasi na mona ki place buka naka na ko somba te mais to yo somba place za ki malam siko bambule komo boma kaka biso te eza bisike bele siko kaka bino moko bondima ko somba kuna siko to sale soki ba moni ke place yo pona biso to somba na volonté na biso ba monaki to sala ki buso ba mba luka place ya bien ba pesi biso kaka ti soka ko vana po biso beto pema na bana ngo kisasa peza munene aluka ta terrain moko bien oya plap de vanda atia biso kimi ezate papa ne ozomona ndenge na zabe na utaki ba Kongo pa yaya o yaya ngana landi ye azaka na ba Kongo na monika bambule bane mbango na zongi bona so banga bana ofo mbula ezo bana ngana zala wana bona ebande na otaila bana est-ce que zalaka tango yo mto bimaki tango yo bimi oke ko teka be bimi ke musala be bande ba papa be mabo yi aparte kuna zo benga neni kuna mbula o beti neni esale lokote papa mutemeza azobanga ezalaka te to salini po to soma ba place ba ngomba est-ce que makamune se sala na mboka tozo sala o bo voter tozo voter o makamune ezo sala maboy bo sala o boy tozo sala mais na makamu mususu biso tozaka na valeur te baye baraka biso te sigo to sala ezo sala pasi mamana. Merci, j'espère que bakonza mboka balandio message na yo ekomeli bango ba problème ezali ebele awa bino mo bozo yoka en tout cas zo sala passe na mitema mais choix ezate tozo tala kaka tozo yoka kaka musana na biso esuki na niveau ya kokomisela bakonza mboka maloba ya ba maman ya ba papa ya bandeko baza koto le reste etikali responsabilité à l'état boyo kibino moko problème ya mbula ndenge zo buma awa mbula ngo yango yo ebandi toboyi toyoka o l'état congolais
compati toboyi toyo kao deuil national heure yango ya ko sauver ba vie ya bato heure yango yo ya ko bikisa milimo ya bato. Merci na bino ba mama ndenge bopesi biso temps, merci na ndenge bolobeli bakonzi mboka à travers micro na biso. J'espère que tokozonge la bino mbala ya sima toya kotala soki bakonzi barosala quelque chose to barotala bino ka na miso. Merci botika malamu. Merci papa. Merci. Ndiko bokita na bino boye, se bokita na se, ka bokoma na point wana ali bokiti. Utaka kote. Touti musika, touti na ngomba, tukiti, tosali effort. Tokitarara, tokomatiawa, tokutani na papa zalaka koto. Mbote papa? Mbote. Bonne santé. Santé papa na ngulu nzambe. Kombo nani? Kombo na ngai Papa Jeff. Papa Jeff. OK. Papa Jeff awa toza wapi? Pona bandeko bazolanda biso bayibi ate. Bon, awa toza na Oyo pour toza d'essence. Camping. Quartier Madiata. Ah, quartier Madiata. Na commune Selemba ouais? Selemba kaka. OK. Mbola boni utayo kumawa. Papa ngana kota banda 1992. 1992. Plus de 30 ans. Hein? Ouais. Papa donc tozoko kemba batu ba koma na kanda to mona ba député wote. C'est première fois na mona ba journaliste ba komia wa. La zone se matoni pa kolo. Merci. Mais papa na moni kenzamba za monene. Tozana difficulté moko ya kusakana te. Tala net moninga azaliao. Rezo wani zo kumata kuna tiu kumana pe ndako kwei. Tomona député awati. Na bambula nyonso oyo sali awa plus de 30 ans. Oui. Likambo nini yo likama nini yo mona ya makasi na quartier na bino. Bon likama moko ya makasi ezalaki awa na mbula gutu kuleka bato bakunda makina ngambo wana. Tango nambula kaka. Nambula. Bandako ekwei bato basepa menase. Ila. Tango boko kene boyi okoyoka bato ndenge bako nture bino papa talaboy. Kura passe. Kura kutu papa tinate. Kure komanga kusoge tsega bopa une semaine kure yakate. Est-ce que vous foutez la facture nan? Papa, facture net yoyo bana babenda kyangu. Ma facture soke ye bafutaka. Tala basinga ndenge suka kuna. Eza la koto ba pesa. Papa de kambu ya nzela bandako izoko kwaya. Toyeli nzela o mama. Papa babundi. Tozo ya yo pokoloba. Tozo ya mama, to si sala na papa. Donc papa passe ezaliao. Problème nzela. Siko tango bambula ebetaka. Papa Jeff, yo salaka ndenge ni po maye kotela oti. Est-ce que kotela ka na ndako d'abord? Papa ikota ti na ndako bo. Sikoyo lokola ba mbule witu ko beta ava ikende. Omoni koto ndenge koma maye bima yikona likolo bo po ya kokotao. Na lupango ezali kona. Tangi koto wana mbala moko e dosoli awa papa ibale. Maye kota ti na ndako. E jabo tipa ya mwana na se. Papa donc passe
bamosusu tokomona lupango epansani ke kulukunda kufutela asundoli lupango asumba asundoli yango donc papa nyonso ekei kaka bon papa misala eza te tovandaki bosiko zokokalikela awa lelo kutu na kuti na piso kuna mwana moko apesinga 15 sac ni papa lendi yaka bongo na pesa yo okokata babambu kuzwa batu kusariza mabele ale pasa ko classé mama na likambo papa na likolo kuna mai nyoshe gutaka na planche soke koti yao mususu edosole kuna neto ekotaki na balabala ngafana oyo bomaki susu batu kuna likolo kuna ko kuna na prince bakanivo eza te kuna papa eza te lata mabanga moko abwaki soko na babambo na planche ti lelo boyi nani batongi yango te pana yo koma ekotelaka wapi ekotelaka na boye na balabala to na likolo ekotaka boye awa place otie basaki omoni te mabele tout papa epansani nyonso ebukani ale direct awa lisusu epai ya bana oyo ndenge moko mai ewuti likolo bo pua basaki wana ekita ale mai eyaka boye papa mais sikoyo gouvernement na biso bandeko bamosusu basalaka boye no biso tomoni boye bolongo nano kono babongisela bino bapesi bino ta mbongo pokende kolunga kote mosusu papa journaliste na sepele pendant donc na ne sengo makasi na ndenge na moni parce que bino mosala bino ko pendant ça papa to tigelo ko mana député wate mais est-ce que bazali est-ce que vous avez député bo voter qui koto papa to mona bangote ba voter ko muto papa azali ke muto wana ye aja ko tigelo bino ba doye basaki ona ko sala boy o ba pino ba classe wotu eloko te kene kono na mai papa leru ko keto ko yoka bato ndenge ba ko tsabi na katinde papa ba sali bien et bongo ba chef du quartier Madiata vous appelez un chef du quartier non bon awa tozali en tout cas chef kako ya permanence kaka wana awa ngana mona ko chef du quartier te chef à permanence ndenani bourgmestre te tozana papa moko papa ngope na bosani ko papa moko mukolo boy mais yazala kine ka kuna yazala na Madiata te azala kuna côté permanence côté permanence OK sikoyo agwa na yebi ndako ya chef de quartier te bomona ka epete ata likambo ekomeli bino atambola ta papa na moni ayeba nini ekomi awa kusala nini ekomi ebukani kuna nani akufi rien eloko te bongo bourgmestre yende aza mokonzi ya commune bino normalement il faut yaka papa mutoyo lele kutu tanga na gutire na moni wana boyi azoko sale bato bazo sale soko makamane bango ya mariage yo ko moni wa bigezeni wana bourgmestre ya commune Selemba oya Selemba to moni yende tozolobela nana to moni te papa na kawo yo biso na bambula nyonso osali omona ata bourgmestre moko te ata o aza sikote ata o ya kala eloko te biso wa tala ba montagne wana tala bato ndenge baso sala akutala bo akokende wapi asoko gratter mama bele wana atiangara bobi makuna me mutu wako kende wapi na bana sana bango ukomona batanga likame kusala mbobo ye moka luki moete madame natika kotoyi siko ba mapango ngo pe koto bosomba kosomba to boyaka ka bokuti yango vide botongi banda kuna mapango papa leri wana ezalaki tozwaka parti ya ba bari kusala bilanga fe tango tozalaki na papa moko azalaki angronome kusala bilanga papa kokolo na kufa ezalaki zamba koto nyonso tango yo koti awa na 93 olobi no 92 na koti yako nyonso ezalaki zamba na zamba bazosala bilanga watu sa nakulele ya batu baningi balobi no zoma kamwe eloko naza nango pesa mbongo bapesa mo mabele awa ezalaki zamba na zamba papa journaliste nazo yebisoke surtout ngaya nazwa ku ya mukongo wao mabele oyo nazwa ku tango yoko surtout mbolo na kabela kufila ke nyonso epanzani oyo
côté likolo epanzani ye côté donc obandi kobonisa konouvele kotia basaki change mwana naza na ye mpe jeune moto makasi forcément pa yango omoni tovandi boye papa journaliste siko bambula yango oyo ezongi bino bozomilengela ndenge nini mpona makama eyela bino siko papa ndenge toza boyi toza komilengela kaka lusama na biso ezali po leta yango toza komona ete soko nani toza kopesaka nyonso epai ya nzambe bububububu papa ayokela biso mawa papa banda wati na likolo kuna basaki bino yokosombo ya nsima obie bapine papa journaliste eza pasi ok souffrance oza nango papa yango donc bangari eza kokweya ti koto nyonso nyonso bongo soko mai eza koya papa moi te ndako na yo opesi ekweya deja ndako oyo mai ekotaka na ndako ntango mai ekote na ndako ale bapanzi batolo ya se wana bimisa mai naya konouvele lisusu combien de fois déjà mai ekotela wana ndako bon donc okoloba ke deux fois ok surtout tour oyo mbula tobandi po mbula wana papa ebomaka bato mbula wana ebomaki bato bakundamaki kuna na ngambo ntango bokokama kuna bokomoni belili na ndenge bopesi papa journaliste ezali sekte papa donc nga nazalaka moto atembe soko namoni bino naka contact na bino mokolo mosusu kutu nakoma na top kongo me tozalaki na lieutenant Masamba azalaka te ngabi tala kote biso tozali na pesi likambo c'est première fois namona bapanzi sango bakiti awa donc bapanzi sango bayaka awa bayaka papa bakonzi bayaka te na tigeli komona bruko mesa awa te soko mbuli ebandi bamama na bandako babandi kuswana ndeko aza likolo ekangama ye réponse bakopesa yo yebisa mbula akanga mabulu kuna likolo abo biso tosala nini tala nzela papa oyela tala nzela ndenge somo tomoni bomoni papa nzela ya pasi papa nzela ya pasi donc sapata bien vana ndako moyo beta de marche exacte donc comme kaka moye exacte beta fort papa journaliste donc likambo bozala ngo ya mbula likambo ya mbula mabeleza okabwana nzela exacte nzela baby bongo papa soko mai za kuyawa papa nanga na yebisi yoke magwatro ndenge na zaboyi nazo kenisele mbao mena kuwumila te soko na mon kaka likoli sali nyalengela ato lamba ki ngoma no kuliate espoir tikala ki ndako awa mama bata tikala ki awa na bakoko na kusuka wapi papa journaliste nzamba za monene penza bokiti awa papa non bon likambo etali sécurité natamboli na moni société ezalaka tondeni en tout cas tikana symbole ngala papa oyemi musala awa société ezalaka te soko likambo ezali kende kaka kufuna mutu wana permanence donc awa l'état aza na ete bureau moko ya l'état ezate awa papa donc ezate soko ba mususu balingaki baluka place batieta bureau ya la police awa eloko moko te bureau ya la police ezate société ezate bureau ya quartier bureau du quartier zaka na ezate ezate donc l'état pena sundola na ekote le côté awa soko moni policier yawa makambo nyonso basali na permanence pesi bambongo na bango baya kokanga moto wana donc bango bayaka kokanga motu bauti mosika sikoyo kuluna nde kote na biso makima ezali kaka mikolo ezalaki en tout cas soko bayoki bapolisier bakiti na nzela wana toki kopesa rapport yoki bopa bakangita mibale masasi eza kolandana kimia lero mususu kokokoma wa 22h 23h 0h otambola na o sans problème kaka nzela kaka kaka nde papa nzela nde bongo siko likambo etali santé est-ce que hôpital ezali à l'état hôpital à l'état merci papa vraiment kotaki classe kitoko awa soko beli
permanence obio komi na koya nsongi wana okati na ngambu kuna ose hospital nene zaka na ngambu kuna nali kuna soko komi na nsongi na ngambu kuna na ngambu ya prince to na ngambu ya prince kuna siko muta maladi ya kolongwa matangomba onyoso na ndenge za boye mais folinga ke baziani ba bombe yo ba tseki poi ba memi yo kozala mama kozala tata agwa okomona hospitalité bon okomona kamwa place moko batiala kamwa crédit et comme soko ya kubomba tomoni yango pe te tomoni yango pe te tomoni ba magasin te tomoni ba boutique te agwa epa ya mwana na ngai yawo ozana poso ko mel mulanga tirbo mwana ndenga kenda ko wana ngabi papa salaki bi mupaya yaki okay wan pesa nga mulangi moko papa okay na wapi pharmacie ezate bon mama siko bakaniko botere wapi moi dispensaire moko eza wan ezate papa journaliste donc awa soki obeli il faut matangomba oyo pozo a traitement permanence okokota na mapango baninga lokola nga nazo ko biomboy soko na koti awa epa ya mama Sara ti na baloki kuna ozoleka leka kaka na mapango kaka na mapango patron ko tali ngomba papa donc moi ezate papa nzelo eza mukuse pa yo moko papa journaliste romonite eza musika te eza rande ya kobeba et puis eza ngomba et puis bato bazali awa mutema makasi balingo sala salongo te ngabe bongo leta ngo to mona ka yete malambi so moko to bununaka nani baziana bato mona bakeniki misala saba lemba ki dimanche wan avant be basala malamba basaki ezala ata 400 sacs 500 sacs bakogo bimina fona to beneti boy papa na banzale kote na mboga yako meme kana papa wana na banali papa journaliste donc oyebisi biso pe ozana bakoko na yo siko bakoko batangaka wapi école à l'état ezali bon agwa école ya l'état ezate moi école moko ya ezaka ya privé ose pa bango bazakuna na privé moi privé on bakeza ezali na se makasi ose eza mopanzi oyo na likolo donc akolongwa awa kiti boye sima matiki na kwa kende kotanga sikoyo soko bo kiti bo ti nzala wani kane wana kaya bayombe papa ndenge lelo bako pesa no ba dolias nde kaya banani kaya bayombe bayombe ka ndi bavanda kuna to ezaka kombo bo ezalaki bayombe mingi bazala kuna meto to sangana bikolo ndenge na ndenge koma kuna mais kombo etikala ka bayombe ka bayombe na kati ma eza kuna ma eza wana olobi pe likambo mai toyepe na lupango na oto moni robinet a régie des hôtes papa nana ko tia ngombo konzena ngai nane papa mai koma kaka na nkelo neti bakoko na ngaba wuti class bademi na bango ezala ndenge mabete koko kene ko selenga kate na mai tang mususu nana lete na katri wana kubulu tang mususu ko selema kana mabele una kweyi ngambi memani mai ezana nkelo ba mama bazali awo donc papa bakemba ka na bano bazali awo donc na nzela okande eza na mabebo e bautaka na ba bidon kuna na se ba matana ngo mikolo nyos papa journaliste ambo kitu bakomona bakokene na bana na yoko bakolakisa nkelo wana okufilime menkelo ngo bato bavandi wana passe ezali papa ya solo passe ezali vraiment passe ezali papa donc ozokomona mwasi soko passe abuto ko bota okende wapi obi mwana komiki pembele akobotela na ndaku baluki munganga moko boyi toke bakana ko pesa to bon 2h du matin mwana sa komiki pembele okene wa nangomba oyoko zo mema ngam papa donki tozo comprendre te kabeli ya tata salaki oya mwana fatia ye to mona ba député te to mona ba député te kaka brukomesha lelo na mone wana boto permis boye abimi na biruna kotra mutuka akei mais tango bisoto zalaki chere Mobutu tolaki na brukomesha moko papa mata Paul da bombo papa wana za kutambula chaque quartier amoni matanga ke kutuna ba difficulté nini ezali yao mama ozoko bele nini papa tala boy allez bakye kutiko na hôpital kene na sana sali ba papier mutoni kukuzwa traitement
yango papa ozo komona papa journaliste bino bato bobundilaka biso donc soko bokiti awa te esalingana esengo nzambe aza monene. Merci papa. Alors bakonzi ya mboka bazolanda yo kobana na président de la république. Oui. Azolanda yo. Azolanda nga ndenge na terme. Dans la caméra lobela ye en direct. Posa na yo ezali nini pona quartier na bino. Bon, voilà. Fatih Beton oza mokonzi na biso. Tolela ki poto nyokomaki. Yo moto tie biso na kimia. Mais faute na yo te, entourage na yo. Yo yangana te. Tala biso na kama diata ndenge tozali awo. Kure eza te. Pompe ya mai toyebi mbula batia te. Banzela nyo se panzana. Tozana souffrance yawo. Awa. Tomone pe député te. Tozana hôpitalité. Tozana société ba policier awa eza te. Chauffeur quartier ko tuko toyeba kayete. Batu wana sikoyo bango batu baza kosama so koyoka so soni. Biso batu totiaki wana. Kure ezate. Via mutezalaka kura nzela. Sikuba na mai bapanzi sango bakiti awo. Papa atare biso likamboyi. Bon 2026 ango to kene ndenge oyo. Malamu yo songa biso. Kosala ba bruku meso wana ya kitoko boso ya selembao. To yemi yete. Parce que ba bruku meso na bango panzani 24 communes oyo. Eloko bazo sala ezate. Ezate. Soko muta je passe au sein de l'hôpital tu aucun wa. Nzele ko lekila ezate. Mama ko mona sana zeb agana ko sari le kilo wa. Ako longo wata mususu akena na permanence bien na sana. Kali le biso li kambo yo papa izo sala biso passe. Banda ko isa kukweya. Papa journaliste. Comme si la biso papa li kambo yo et pas mokonzi mboka. OK. Comme si la biso li kambo yo yaza mwana mboka. Kabila to yebi yete parce que wana za étranger mais yende kolo mabele pona biso. Tozani sengo pona ye Fatih Beton. Atala nana makambo ya kana biso kama diato yo. Yeah. Merci papa. Mokonzi mboka alandio, j'espère que message est comme laye et si azali à travers ba service na ye en tout cas na ba moyens so ezali possible parce que mokonzi mboka azala pe actif mingi na ba réseaux sociaux et oui. To banzi été à cause un message na toyo kapé maman azali pembeni maman ngadu ya biso micro to pesa maman pe aloba. J'espère que balandi à PSB télévision bozo remarqué ango ba témoignage ezali bandeko bazo loba yango côté otozali nanu bamona mokonzi mokote nanu bamona journaliste mokote akita awa aya kolubela makamna bango yango elakisaka ki PSB télévision ezali chaîne oyo epesaka maloba na population ezali chaîne oyo ezosunga biso nyonso na bakonzi mboka na population na diaspora toyeba ba réalité nini oyo bandeko bazo vivre mama Pusana toso la pena yo yozali mama yonde ojirakanda na tsa micro mbote mama mbote papa kombona mama Jetu toza wapi toza na eza quartier camping ya Aponga na zanga mama paya problème te na salbe ya bambule belete ina ne kokeka OK. Depuis au côté à Siko, tu beta dans l'isolo ya mai ndenge côté la kabino awa. Soki mbule bandi net na minute nde tozabwe. Soki mbule bandi to sande ni toko bata manandaku, to toko kima to elanzela. Vraiment tozalaka. Soki kutu soki bandi ko tiaka du. Babiloko wana. Ndenge likolo yinda ka. Donc ndenge likolo yinda ka wana ndenge babiloko wana esala ka wana. Donc mutu nyonso akoma mal à l'aise. Kobanga mal à l'aise. Bongo soki mbula ngo penza keneno
e bandi pena mawa po na ndenge ke betela na ndenge banda ko yela otala na balabala ngo soki pe balabala soki pe nini na ndenge ke panda na koto partout papa donc mawa soki na butu tozalaka na kata ndako te ovanda kata ndako ndeni bokolala te olala te bokobima libanda me bokopola te kasi okondima opola te mpo bana mibali macheti na maboko bapau na maboko bazokobongisa kaka okofanda kimia ndenge nini okolala pongi ndenge nini soki mbula ezebeta olala te donc mai okomona ezokokota ntina kata ndako eke ye ezokobuka mpenza mona ebuki lupangu ekoti na kati na lupangu sikoyo depuis ozawa et mai ekoteli bino déjà mai ekoteli biso deux fois bambula yango mpe yango ezongi sikoyo bozosala ndenge nini mpona komibatela déjà bomilengelaka déjà bozosala ndenge donc tozomona kutu te ndenge tokomibatela tozomona kutu te ndenge tokomilengela parce que mbula yango soki eye ekemenanse kaka ekesala menance ata bomibateli ata oyo babozwi oyo bozozwa mabele bana mibale bazokokanga bazokotia mabele boye ekebuka kaka na pression ya mai ekebuka kaka ekebuka ata kutu oyo bobongisi te batia mabele kuna otie bazwa ekebuka kaka pression mai yebisanga pression mai eleki makasi sikoyo yebisanga tokomilengele ndenge nini donc olengele kaka ya monene ezali kaka nzambe kaka ne mutu akobatela kaka à part ça donc namoni te tokomilengele ndenge nini tokomibatela ndenge nini nzambe kaka ne mutu akobatela biso. OK. Bakonzi mboka bazolanda yo tala caméra kobana na président de la République na bakonzi nyonso ya mboka oyo message nini okoki ko lancer en tant que maman pour bakonzi baluka solution na likambo na bino vraiment tozokolela kaka tozokolela makasi ekoki kozala ke mage oui toyebi ke érosion eza kotoyo ngomba toyebi ke na tango ngombe ezali soki mbula ezebeta donc ekebuka kaka mais eloko ye papa ekolo Félix Tshisekedi ayokela biso mawa ayokela biso penza mawa awa na camping tozali ayokela biso mawa nzela eza mabe nzela penza eza mabe donc numéro 1 nzela imagine omoni awa toza bana awa ti awa na nsongi awa eza motika te à 0 mètre mais soki obani okiti wana obani koya awa ondire mutu azokende Kazangulu ondire mutu azokende Bakongo nini mpo nini condition ya nzela nzela donc nzela eza te yo za mama yebisa biso siko wenzo kendaka wapi wenze biso nyonso tokendaka na Selembao na bawenze oyo eza awa na donc foko matangomba foko mataka ngomba mikolo nyonso OK mikolo nyonso si sa message na yo obanda ekoloba pa mokonzi mboka basala nini donc ye papa mokonzi mboka donc toza na posa abongisela biso koto sosi na biso abongisela omona bo place musuto monaka ndeti na basadi kuna ndenge babongisa nini wana kuna ezalaka nanu ndenge nini mais omoni planète oyo quand même pe kokozala ndenge babongisaka nini sadi kuna ndenge basalela ngo bakoki pe kobongisa ngo très bien babongisa ngo penza donc mutu nyonso azomona vraiment que non te babongisi penza ndenge babongisaka kuna ndenge babongisaka kuna nde yango tozosenga papa mokonzi penza ya mboka asunga biso aya kobongisela biso planète oyo kamwa libulu oyo aya kobongisela biso po pasi eleki mingi donc na bambula banzela eza te tokoma kaka kodusula okoti awa obimi okeboye donc avant okoma kuna obani kokota kaka kokoti boye obimi mapango peza clôturé te
papa. Ata le pont moko na moni. Eke ezala clôturé ndenge nini papa na ngai mapango ezala clôturé ndenge nini? Ndenge nini papa? Hein? Eke ezala clôturé ndenge nini? Na ba pression ya ba mai oyo. Vraiment. Merci beaucoup maman. OK. J'espère que bakonzi mboka balandi au message na yo et comme eli bango. En tout cas penza ba sunga biso. Posa na biso ba sunga biso ba bongisa ba ya ko donc ba bongisa la biso ba tini la biso soki ba député et soki ba nani ba ya ko bongisa la biso nzela ba ya ko bongisa la biso planète oyo parce que toza penza na bobangi makasi ya koleka. Ndenge bambula ezebeta bo. Donc ye papa mokonzi penza asunga biso aya ko bongisela biso esika oyoyo bata mayele bazali oyo bakoki ko sala kinono omboni libulo nyonso bakoki ko bongisa penza na mayele na bango kino basala bo bazongisa bo ndenge babongisa ka sad. OK. Merci beaucoup maman. Merci na binope bandeko balandi pour bozalaki ebele partout à travers le monde en tout cas. Bozo continuer ko renouveler confiance na fidélité na bino na chaîne na bino o bolingaka mingi chaîne oyo epesa kamaloba na population chaîne oyo et même bino bo découvrir ba réalité ya solo oyo ya ville ya Kinshasa ezali ya lokuta te bino moko bo moni na bilili boyoki ba témoignage ya bandeko boyoki nyonso o bazaki nango ya koloba. Merci. Tokutani bongo mbala sima. Soki ezalaki mbali boso otala biso kobosa na te ko cliquer na cloche ya notification pe ko s'abonner pour que tant tokotia ba vidéo mususu ya sika ya bisika mususu ozanga te ko mona yango bino pe bandeko yo bozali ko bozui habitude ya ko partager ba vidéo na biso bo partager yango ekende komati na bakonzi ya mboka totala soki ba kozana na bonne foi ya koya kosunga bandeko koto parce que ndenge boyoki bango balobi mokonzi moko na koma ate et pourtant bazali ba congolais bazali pe na droit ya ko bénéficier na nyonso na avantage nyonso ya mboka na bango mais bango bazali abandonné bureau à l'état ezala te hôpital ezate école ezate pharmacie ezate donc awa soki o mekika ko bela za na vie de prière ya makasi. Est-ce que il faut pas continuer à vivre boy ezali normalité. Il faut que solution ezwa. Et pourtant toza na kata Kinshasa. Ah oui, za kata Kinshasa. Ezali Kinshasa. Il faut solution ezwama. Alors pour que solution ezwama, ezosenga apport ya biso nyonso. Biso to sali musana na biso to komisi maloba na mesa ya bakonzi ya mboka bakonzi pe soki boyoki mbela o ba ndeko babeteli bino boza na mitema malamu ya kosala ta ya mukie o ekoyi kosunga bango et alléger ata ba difficulté na bango en attendant que ba programme to ba mesure mususu ya minene et ya. Merci na bino. PSB première chaîne o ekomi awa na quartier Madiata wana ezali témoignage au bino boyo qui la kisi que tozalaka réellement na service na bino tokutani mbala sima kimia ezala na mabota na bino.